Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolenga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est DJ Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, donc mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na Tous ceux qui font nini basi ya poto to basi Afrique bapa kobokola mibali na réflexion na nga na ko répondre pour ba été kobokola mutu eza devoir eza mutu nyonso na mokili azalaka na domaine na ye oyo nzambe apesa ye nzambe alobaki na Adam na Eve na jardin d'Eden basali lisumu nzambe alobi mwasi okonyoka mona pasa kobota mobali okosufi mpo bokola foye na yo elasi devoir ya kobokola moto nzambe moto apesa ngo mpo mobali apesa ngo mpo mwasi te biso basi tomekaka koede me kobokola na koka te mpo eza devoir na ngai te ati na bino asala effort nasunga yo nabokola yo me lokola eza na domaine na ngai te suka nango kaka nakokosupporta ngo ntina suka te mutu amemaka likambo oyo na suka aza motu aza na domaine mpe na art ya wana donc mosala eza ya nga yo na kosala yango na pete mpe na makanisi nyonso tokola na medicine soki bayebi bapesa motu tonga nga nayebi kopesa tonga te soki na meka ezo nakotengamisa motu lokolo mosu mpe nakopesa nanga bien nde balobaka tosali foi boye tokati boye tosali boye kopesi motu tonga ozozwa oyebi mwa ide mosu mpe okopesa ekosimba me mosu okopesa esali eprovoke motu lokolo etengami eprovoke motu akufi me motu asalaka na domaine wana ata balobi na yeke akopesa tonga na 1 heure ata courant eza te akosala yango na facilité mpo eza domaine na ye yango moyeke mibali babokolaka basi na facilité mpo eza domaine na bango nzambe apesa bango de premier jour ya mokili na ebandela mokili nzambe alobi ke mobali okonyokama mpo okosufi mpo bokola foye na ye donc eza devoir oyo nzambe apesa ye lokola nzambe apesa ye capacité ya kobokola mpe ya kosupporte akotikala koyima te mpo eza mosala na ye me mwasi loko eza mosala na ye te ata asali yango suka nanga kolelema mpo eza domaine na ye te azolika abricole domaine wana mwaye koka eza te yango na réflexion na ngai nalobi ete mwasi akoka kobokola kaka mobali te mpo nzambe depuis l'éternité aloba bien ke mwasi akosufri kaka na mpasi akobota mobali nde moto akobokola akofaire souffrir akoluka na motoki nde mpo abokola foye na ye wana nzambe moto atiango mpenza apesaka bakapasité mpo mobali mpa mwasi okasa na bakapasité wana te eza difficile akoka kosala ngo akomeka na kokango te mpo eza domaine na ye te na réflexion na ngai na suki awa nzambe apambola bino mbote ya papa na ngai lumière tokutani à la prochaine ciao.